Santa qui message bon, message pour you, nous informer que nous avons Madame Nangaï, je n'en oublie pas. Oui, après déjà avant le jour, il y a grande sœur Solange Mimondo. Nous avons un petit frère, Patrick, nous avons informé. Nous avons serre dans l'hôpital, l'eau, serre à Bella Guité, la minute où on a tiré, tout ça va nous voir. Mais, tant mon amour, Madame Montaza, on a Solange c'est on a vérifié. On va confirmer qu'il y a Solange à tirer. Oui. Ça doit bien au déjà. On retrouve vite Tony parce que nous avons déjà. On a battu ce qu'on a eu grande sœur, à méritara ou à méritara. Vous avez un respect, à baloulé tout. Mais la vie à Moussala, Azaraki Moutoyo, Aïbaï Kokoché. Aïbaï Kokoché, Bissonion Soban, ils à la côté à ballet, ils à la côté à théâtre, donc c'est ça. Et puis pour nos sous-guissants artistes, les sons ninto conseil nino pisa artistes au batikali. Exemple à suivre ça façon là il y a Solange Mimondo à Tambolaki. Donc il y a Solange Mimondo à Tambolaki. Tout mes capena Rolanda, il y a Malam il y a Salaki, vous allez bien pour la mission. Puis tout le gars il y a Nzambe, vous allez bien. OK, merci artiste. Et que ça ne puisse pas provoquer la polémique. Tout le monde est déjà sur la télé vestimentaire. Il y a d'autres artistes qui ont des t-shirts, c'est comme fait incohérence. Non, non. Les lots, ils ont tenu.
nayebi bosoluka bosala différence moni bana ya lemba ezali commune oyo ye afandaki balingi balela mwana ya commune na bango na lolenge na bango papa ils sont libres yokende opekisa moto habite affinité oza bajournaliste ebele bachaîne ebele bino nyonso bolingana nde moko te momona mpezaki ngana oyo wana nde esimbaka me mindondo azalaki na bango solage azalaki na bango yaye bango kutu na bolingo na bango bauniforme yango oyo nga nalati me naza moto ya NTPC me bana lemba babi te papa na ndenge olingelaki mindondo oyo uniforme topesi olata nalati naza mwana lemba te naza vice-président ya NTPC mais lelo mpona kohonore bana lemba nalati lobi na kozala na uniforme ya NTPC. Voilà pour dire qu'il n'y a pas de polémique. Journaliste, polémique exacte. Merci papa, tu vas répondre à la mais qu'est-ce que c'est sur est-ce que NTPC ou le Covid a structure nationale mais constitution est une liberté à quoi appartenir ou ne pas appartenir à une association. Ça, l'association, si vous avez dit que vous avez salaté, vous avez pas si vous avez dit ne place ici, vous avez dit que vous qu'est-ce qui va pas? Charlie, moi, Nananga, camarade Yabana Nanga, de Sundoli et famille. Monisiko, voilà ce qu'on a vu même dans le cadre de Moussala. Dans le cadre de Moussala, parce que Sundola Yendengeni. Tangwa Tobeta Kabiso Nyon Sonzela, Moko. Mais il y a de ceux qui veulent que Bamonake Yé. Moi, j'ai fait accompagner pour Bamonake, j'étais là. Charlie n'était pas abandonné. Il y a des images où Bakenda Ostala Charlie Nanda, dans un NTPC. Responsable de constituer l'équipe menée par le président Massoum Bakenda Ostala, on a Charlie Nanda, on a Charlie, vu de loin. Il y a une place à South Africa, Nzambe à Silissa. Délivrance ou à sa banda qui a maladie, on a poisson de la Bisso, Nzoto Kolongo. À Yebi, qui a Mona Kiba. Totika balobi. Il faut ça journalisme et investigation. Parce que c'est l'investigation peut être sali normalement. Alternance NTPC. Les élections finiront par avoir lieu. Moutouazalaki. On va préparer pour la élection et Zangaï. Bon. Ngaï mounanga cette élection. Na salisi angote pourquoi? Non, Bazalaki nanga. Donc on baza na sambela nzambo azala bato awa momoy. Na sambela nzambo bato ba kufati. Si on se coupe tu appartient au passé. Donc mais comme il y a un langage qui presse na biso et comme il y a s'attaquer na batu personnellement habité nous pépéwane salanini et quitta et si là finalement les élections auront bel et bien lieu. Raison pour laquelle tu élargir le comité à NTPC. Bah jeune ba côté belé. Le président Massoum est là, on a vice naé. Premier vice-président c'est Alain Kayembe. Deuxième vice-président, c'est Mbali Osombo. Troisième vice-président, c'est Poudre de chasse. Est-ce que Liboso Bazalaki? Et puis, il y a une commission qui est Marie-Hélène Bazakuna, secrétaire général de l'oxygène. Place Ndeko Ilombe Bazalaki. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'élection, parce qu'avant que la motogestion, préparez pour la relève et carré tikalaté. Si tu ne prépares pas les gens, sur le temps, on va et l'okoana et risquer et sombrer. Alors nous préparons les jeunes petit à petit pour que tant alternance et au salama, les carrés n'ont pas ma qualité. Tous les gens perceptifs, si on comprend bien, normalement, on ne peut pas postuler comme on peut ne peut postuler qu'un membre effectif ou adhérent qui n'a voix normale. Il y a une réunion, ça vraiment actif. Parce que vous avez activité, vous avez un groupe à théâtre,
oyo mbala moko boko ma président ya biso batu tozonyo kwama to futaka ba chaîne to bunda ndeni ke to futa tu chaîne ya télévision te yo yesi ko mba moko ma président ya biso kaboy sinon 43 ans électoral non oui ça c'est là parmi ba condition 1 oye ba je continue oye ba statut il y a un TPC règlement intérieur aux à la membre effectif aux en groupe théâtral et ça en activité et ça parmi les 5 conditions tu es côté peu moi niveau peu moi bagage intellectuel les ala trobi te que gradué mais moi niveau il y a étude et ça appréciable yo moko pe comportement na yo comme bonne vie et mœurs comportement na yo mon peu vis-à-vis na bato et ça exemplaire voilà. Mais derrière tout comportement social, il y a toujours une communication. On a vraiment qui me l'a rappelé bien. Comment le rendre boire des faits, moi à gauche, moi je critiquer. Et là, tout le monde a présence ça. Là, pour répondre à la question, parce que l'histoire est moi nangai. Na wana wa coach sanga la polémique à Biloko internet, raison pour laquelle je n'aime pas répondre à Biloko, je ne répondrai pas sur le comportement fisto, ça je refuse. Mais ça pose à postuler non. Gana on répondre nango té. OK? OK. Si encore une autre proposition de ces gens-là, je pense que je ne vais plus répondre, on va s'arrêter par là. La boy polémique, na âge n'a 43 ans de carrière, vivre la polémique, créer des polémiques, ça non. Grand-père de 5 ou 6 petits-fils, c'est trop petit pour moi. Trop petit. Merci papa, merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Olimbi Sanga, so nazaki moi. Façon na ya kozala active. Mindondo azalaki makasi na makambo boye. Donc makambo biso to yeli pona mindondo, nde makambo azalaki pona mindondo bana ko sapanga. Tala lelo, muto aloué un podium. 3 mois passé pona Mundori, ngana mindondo. Lelo azo loué biso podium pona mindondo. Alors, c'est là, je viens. Bon, si on a déjà ma cambo. Tu continuer à garder kozanga bolingo pour nani. Parce que ils ont eloko mon côté où ils allaient poler na bon moya mutu. Pour na kokotisa ye banzela ya bonheur, ce qui cœur na eza poler l'été na bolingo ya baninga. Lélo, pourquoi toujours pour faire pauvre? Manque d'amour. Pourquoi n'a pas les manabiso toujours à discuter sur ça là? Manque d'amour. Non, en fait, il y a très embocate. Oh, mutu moko ko bimaka mobutu mbala moko bandiri ya nye. Non. Théâtre ezali domaine moko très libre. Eza libéral. OK? Nana ko vanda na ndako na matena yo kwa mutu moko aleki. Alors ba uniforme ko za na moko. Mobutu to nana. Association eza moko te. Association eza moko te, uniforme eza moko te. Mais ANTPC vous a moko, est-ce que vous croyez ANTPC eza moko te. Mais bilo comment on a ANTPC le roi neti tata na mama ya ba comédien tondeli. ANTPC eza association ya batu moko boye basala borna bango. Loko leza ya bango balinga batu musu bakota te. Bakufa wana ebonge beba eza borna ba. Yango no mon ANTPC ezokuma maka na ndenge ya succession te mena ndenge ya dindama. Nazala dala nazala kakuna te. Ngai, parce qu'on a un aimant nous vivant. Aimant nous vivant, tout autant pour sa vie de $3 000, 3 à 30 personnes. Aimant nous vivant, qu'on est un mec au salon. Mais tout le monde a pas ta pote. Non, qu'on est aux obois à Batubako, mais tout le quand même, et l'eau est à la structurée. Tant que Batubazagoya, Bakuta teke. Comment ça, comment ya suka na LTPCD bureau bakuta bureau te bakuta sati arrêté bakuta le côté non faut pas tout baya quand même neloko moko eza structuré ba monake boye ko s'adhérer neloko moko eza capable de vous prendre en charge au monde pendant avant pendant ou après vous avez lelo mbala liboso un artiste comédien de son vivant à mon cotisation à $3 000
wana emono vivant. Na emono vivant. On a un TPC kutu wana linza. Donc wana kuta ta soko kufie comment? Merci. Pour la respiration nalobi boye tomonaka mingi na matanga soki artiste akufi atiki bana tomona bana wana lelo balandeli bango lobi batiki bango estce bino mona baartiste bokosonga nzaka nini mpona bavie ya bana oyo bandeko nango batika chacun pour soi dire nzambe nde azala mpona so nalobi peut-être ngai motu so akufi na relation bana disposition ezalaka kaka ke so moto akufi toye tokonzi motu aza motema kosunga baotinda ete kende osunga bana wana alors bato batikalaka na bana nde bazwaka soin ya bato wana motu akanisaka mingi po kesunga moto mosusu fo basekoye yango monaka ta mosusu na famille motu mo akoleka ta mosusu président elombe bana nanga baza na mingi aosunga bango a 100% te parce que ye mpo aza na charge so neti mwasi mobali akufi mwasi na ye ntango basangisi mbongo bapesi mbongo wana ekofanda mpe filme ekosalela soki eza ebele basure na place ya bana banda oyo ekotikala mombongo mombongo soki eumela soki olobi na bato na kwei boti soki eume te soki eza mpona papa papa mama nde mozala mpasi soki atikali soki mama wana azunga eza pemesaka
kaka mpona bana obetaka te na bato ya mosala napesi mbote epai ya paster alikukasha na tournage nanga liboso ya alors ntango naye na kosalonga yango aza oyokelanga parce que naza malade mpona aza oyokelanga mwa mabe ayambaka kotyanga mpe mwa mingi na bafilme esaka mpe beso na uniforme yemka kotyanga yebi mtazalaki yemkaka nde kopesa anotya se biso na se mindondo azalaki ebele bato nyonso bakoloba kaka mindondo mais elle était beau surtout biso tozali côté moso azoluta répétition aleki kaka liboso na yo soki ayoki mwa fièvre ayaka na hôpital oyo angambo donc nga namoni mindondo mbala ebele epuis navwani mbala ebele nasololi mbala ebele na batemps mpe ya moka difficulté tozalaki na mosu tozopartage alors aza na ye te po alobaka eza ya solo to ya l'hôpital elle me plaît. Ok. yango nazoloba liwa eza passage obligé moto nyonso akokufa mais na temps oyo te biso nde tokata hémorragie oyo biso bacomédien tokata hémorragie oyo hémorragie ya liwa biso bacomédien tokata yango wana sikoyo nango mokoadresse kosadresse na bacomédien biso tokata hémorragie oyo ya liwa comment est-ce que bato okata yango ndenge nini soki ezekias alolaki su motu vers mur mpona koloba ke nzambe ekanisela ngai nzambe akanisaki abakiselaki 15 ans lisusu ya vie namonaka baartiste mosusu ya kita mikro wana ya bachine baza bakola basi bakolikoli ebelebele bakoli alors biso mpo ani tokola te poni ekomaka ata moko boye osuki ofondre okufi ifo tokata hémorragie oyo na moto amizongisa kati na ye moko ata soki liwo eza mpona lobi okoki mpe korepuse yango okoki kotindika yango eke mosika lokola ezekias biblia elobi tozongaka na makomi ntango tozonga na makomi nzambe aloba nga moko muna alobaki ntango ozobondela bisa nzambe olobaki donc ntango biso moko tozozonga hémorragie oyo kokatala tozonga kati na biso moko tosala barepentance sincère nini tosalaki ezomema kufa nzambe wana oyokela biso sumawa tokóma bakoko nakutana na mwasi mo na nzela binanga ye makalunga nakanisa kozala mokolo toza nana ata ebele eseki alors tomizongisa ya tila mikoko ayebi te soki bato bakovwama na yango wana kasi fo tokufaka te toboya na oliwa po soki kita bamikongo bombi soki bato babande kovwama na nsima liwa na biso motu akufa lokwa mikolo aza na mwasi mpe akufa po tovwama biso nde siko toboya so toboya yango mpe ekoboyama mpe eza mpe susu te ezalaki na ntango moko elekaki ntango molai bato bakufa na bango te esala ye soki na Japon bamboka oyo bayebi Jésus Christ te bafetaka une année sans mort pourquoi pas na Congo toboya liwa kaka na bacongolais te na baartiste te toboya liwa ata na baménisieux ata na bachauffeur baaccident na mboko esalama te toboya liwa tokata non bana lemba eza nango kaka dynamique de lemba basorganize po balela une pionnière oyo abanda théâtre nde na lemba akufi mpe na mosala na ye yango bana lemba base mobilize ndenge bomoni wana organisation kitoko makambo nyonso baleli mindondo pendant premier jour oyo mindondo akufaki bainstalle bapodium bamatisi babanderole basali oyo ezaki ata famille ya moweyo amonaki baolela ndeko
balali place wana basali oyo bakoki kosala oyo esalaki ye moyo ya osepelane so te po aza so na biso te mais bafamille na ye bazomonaka ye en tout cas c'est une organisation oyo vraiment bato nyonso ya théâtre peut-être il faut balanda. Merci Makalumba.